Original. Bonsoir, bonjour, na bandeko nyonso o ba olanda video na nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or, Mama Bijou d'Or naza wana na beta masolo, na sala ba publicité, na lakisa ba recette. Donc masolo na nga ezalaka masolo moko ya kopesa conseil, ya kopesa toli ba information o ezoleka na bamboka par-ci par-là. Yango wana lelo vraiment Mama Bijou na memeli bino biso na nga mo ya ndeko na biso ya mwasi, ndeko na biso ya mobali na Londres. Bon, na lobi na butu nazaki vraiment choqué, nazwaki cassette moko boye ya ndeko na biso mo ya Londres aza kobwaka bakisi na fête. Yango nga Mama Bijou lokwa nazala na ka pona opesa conseil, na lobaki te il faut na lobela yango et puis il faut na tia cassette wana na site na nga na Bidor TV pona epesa mayele. Ka ndenge na lobaka nga Mama Bijou na pesa conseil. Donc conseil nange ezali kaka ke feti nyonso tu ezali ya kokende te. Eza na ba feti mususu soki ovandi oyoki nzoto malamu te, il faut pas kokende. Ba feti to koma na biso kokende kaka feti, il faut ozala invité ba bengisa yo nde okay to kende lisusu ba feti pamba te. Feti mususu penza ata pe ozali invité soki 6e sens na yo eboyi, en tout cas il faut koyoka, il faut kovanda. Normalement mutu atozalaka na ba maloba mibale ta mususu ebimilaka biso kokende na kokende ta. En tout cas il faut koyeba ndeni vraiment soki ozala ba na doute na feti mo ozokende quelque part, il faut kovanda vraiment kokanisa kotika vraiment nzambe asala pona aguide yo alakisa yo nzela ya malamu pona kokende na feti wana, parce que ba feti mingi ekoma na buzoba ekoki kozala ke wi yo bimi na yo na ndako na yo bien olati okay feti okay kokuta na mutu moko kuna ambete yo o regretter kuto lobi pourquoi na kende ki feti. Ya ngwana na lobi ke ba feti nyonso to ezali ya kokende te, tant vraiment ekomi mabe, mokili vraiment ekomi mabe, il faut vraiment ko yeba feti ya nani na nani oyo na koki kotia lokolo. Parce que mutu akoko sala feti asali na feti, asali na feti na malamu, me bato bayeba eko bebisa bayina ba milimo na bango ya mabe, neti papa o ngala lingina la kisabino ye na Londres, vraiment bino mo botala bino mo boko juger eloko nini oyo papa wana ayaki koloka na feti. Donc esika ya mona ki koya kobwaka bakisi na eka na katikati ya feti wana. En tout cas vraiment naza choqué, mokili komi na suka to eba vraiment ko komi batela ngako tout de préférence vraiment kovanda mingi na bandako. Mais bato basala ba fête tozala aka na besoin ba ninga, parce que donc ce muninga sali fête azana besoin ya bandeko na ye boya pona bo soutenir, parce que tokende pona kolia te, tokende pona komela te, tokende pona musique te, tokende pona kolakisa elongi pona ko aider pona ko muto yo asali fête asipela pona ko sepelisa ndeko o abengisi yo. Mais avant kokende fête, en tout cas il faut soit vraiment kozala vraiment na esprit ya nzambe komeka kosambela ko tuna penza volonté ya nzambe soki akolinga okende fête wana, parce que na ba fête ba biloko mabe et koma koleka vraiment bandeko nanga na hôtel bino cassette boromona eloko nini esalami na Londres. Donc fête nyonso tu ezali ya kokende te, ezana bato musu bakende bakoma kokende fête na tembe, azokende fête pona kende ko tumola bato bazana kati, azokende fête pona kende ko sala misala ya mabe na ye na kati ya fête wana. Donc vraiment passen bokeba fête nyonso tu ezali ya kokende te. Avant kokende fête, il faut que tuna molimo na nzambe e guider yo, il faut que solola na ba deuxième sens na, il faut ba pauvre père na yo ba lobela yo. Nga Bijou na koma avant na kende fête na vandi nanu na étudier na nous fête wana. Eza ba fête musu ezala ozaki na posa penza ya kokende obongisi penza bilamba makambo nyonso pe na dernière minute omoni ke complication ekomi. So omoni vraiment complication ekomi boye, il faut pas vraiment ko s'inquiéter makasi, parce que peut-être eza nzambe mutu a lobeli yo, parce que to kuta na mingi fête penza batindeli oza vraiment invité, mais comme jour ya fête quelques minutes okende omoni ke imère tamsu bebe olongo bilamba ovandi, ou bien omoni ka eloko mo ebimelo ya brusque et empêcher yo kende feti wana. Soki eloko bongo eyeli yo mutu empêchement mo vraiment komi tungisa te, parce que za nzambe aboyi, parce que tant auto komi mabe makasi.
en tout cas nakotiela bino vidéo na ngai sikoyo nazotiela bino vidéo ya papa wana na Londres bino moko bokotala mbote na bandeko na ngai so famille na ngai mosi napesi bino bambote bacamarade na ngai bisenga surtout bozali mama Meje, mama Jolie, mama Maggie, Bijou la Blanche, mami Zaina, en tout cas Fatou Boka bino surtout bambote bo manquete ko s'abonner na chaîne na nga muto okuta na chaîne ya mama Bijou Bidor suivi masolo asika bo s'abonner lelo vraiment nazaki na masolo rolobate nazaki kala posa na la kisabino papa o ya Londres musala azo sala ko bwaka bakisi na fête en tout cas vraiment pona ko benda bandeko na nga ya basi na mibali matoi fête tout eza ya kokende te bakoma na bango ko servi na ba 1 heure 2 heures batunyo surtout baliaka la monsu ba air wana te tozalaka na babiloko akomela na ndaku YouTube eza na ngwa kokotisa so lingo yoka kofi koyoka na yo donc soki mutu ke ifete oki pona ko sepelisa mutu asali mais soki molimo moko eboya en tout cas vanda na yo vanda parce que temps ekomi mabe botala bino moko eloko ndeko la biso ya mobali azo sala merci.